aleki ba fille na biso Snark na kitoko te to na ko jouer pété mais président ateli non na fula pata batunanga libanga on bazo finanga na kabila bango bango. Merci. Tango et comme na niveau ya internet c'est que direct balobi soki muta fundi yo na l'état c'est que alingi yo te pour dire que Caleb aza père de famille aza yaya ya batu aza leki ya batu aza ndeko ya batu. Donc il faudra minimum de respect pour la personne. On va finir na kabila bango bango. Pesa petit makam. Pas que na betaka gauche droite. Gauche droite. Ntangi. Mbundu da. Sos liwa. On va finir na kabila bango bango. Ata un franc à pesangate. Soki azana preuve. Il y a $1000 à payer parce que dans le contrat, il solo contrat. Si on a $1000 il y a film. C'est qu'il fallait qu'il contrat il fallait qu'il a signé. Parce que il y a solo en invité. Limba, bon peut craquer ma casse weko. Mutoni sangona bopete. Ça y a mato. Nagacha ese madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin nanga pe poitrine nanga ya kibomwasi mobale Amerika pe akangama. Dancing, esprit, on dit esquisse. Et bongo biso batu oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai na salela nini. Ok, yo kosalela gel de bave d'escargot. Oko appliquer yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Batache nyonso pe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobile. Osala pembe to moyindo yango ekoajuste juste certaines sur na yo ezala Milboron Cyrano cremeye na pomade awatoza. Papa olela ni yango. Mama na okason mobali na ngai koma okola risap. Ah bon? On a bino mibali bokosalela pomade awa toza homme. Appliquer yango na kimobali na yo okosentir etolomo et puis endurance ya kibobali mama akosenga pardon. Ah, mama lerano maman. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Motenabino Balandi, émission Nyoso Makambu présentée par votre chroniqueur, artiste, comédien Karis Idi Souna. Toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamalo TV, la femme de S, tel corps, tel cœur. Kaka nengen zoto na ye et sala kamune bo sepela kanyango. Nengen pe mutemane sala kamune ne mama oyo ebi kufanda na bana. Balobi Nyoso Makambu les émissions oyo tu me la rabino makambu nyonso et le kaka na vie artistique. Tu as quand on a quatre émissions oyo. Et le retour est à média, et le retour à médiatiser. C'est le reboum na kati. Tu sais ça bi sara yango. 100% polémique. Bon, non, bon, bah, tout est public. Déjà, une année bientôt, le 16 septembre, réunion sur ma cambre, une année. Le 16 septembre, réunion sur ma cambre, une année. Ça s'est fait. Une année de Karis Idi Souna, Karine Yamalo TV. Une année, il y a émission Nyon sur ma cambre. Et puis, ma cambre bien Zali, ma cambre bien Zali. Nangaki Naïb Sabine Loro Moko, bon, remarquer qui est sali vraiment temps, plus ou moins 2 mois. Nous sommes en marasuité émission au Bomanka qui ont vraiment les qui sont enregistrés qui en est comme ça beaucoup plus émission il y a Lubu les qui pour la bleu remisatu la liboso émission sommes en tellement les émissions polémiques les qui un problème dans niveau
ya justice na biso awa mais to géraki yango tosaki nza même pas sungi na média yokanaki te esukaki entre nous tobongisaki yango mpona kaka kosela bino mosala Carisse Disu ariskaki akende bon prison c'est trop dire mais tokoma tina baniveau tribunal ya mibale Carisse Disu asalaki azo défendre TFC na ye bientôt là nazo décrocher aux diplômes nanga graduat pour to bakisaka mo ba valeur ajoutée na musala yango pesa la kuke Carisse Disu a présenté des émissions tia misatu na saki maladie à cause makambo ya ekomela yanga mambo parki mambo belebele mambo sodani wakanisanga pour une émission toana isale que santé na saki mo malade pour na ko sala accident na moto santé vraiment est perturbaki yango wana bomoni nyoso makambo et vraiment ta 2 mois bomoni yango na ba TV na binoté avant de présenter invité na ngai bolimbisanga na roloba pour na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ozonga na eloko mais na roloba na yo eloko osali nga na sepele na ngote mais na ozonga nango. Merci bel et bien. Enfance nangai pembe nangai nazana artiste comédien boyebi tellement mingi na kombo ya Papa Liwa ezali yende mutu toko beta na ye masolo par rapport ya actualité ezole katebi bisonyo surtout makambo nenge banaki na YouTube à propos ya petit na nenge ezokende et puis Carisse Disu nga nazaka clair na beta lisolo ya likolo na beta lisolo na carte nazaki temps na sali ba recherche na trouver c'est pour cela que na meli bino moko pe azaki parmi bato ba tourner ki film yango auto benyango ya la fille du serpent il est pas qui parmi Barthé pas parmi ya bana ya président Caleb Tukebana je vous salue là où vous êtes déjà na poto Moti na yo pena pas sosali président moti na yo te ebité OK poto kimi OK poto repos toni ni toye bango parce que eloba mitro président Caleb a kimi dossier. Bonjour Papa Liwa. Bonjour petit nanga Carisse Disu. Baby Disu na monoko mboka na biso. Disu veut dire lisu. Lisu c'est important na nzoto mutu pe na vie ya mutu. Soki lisu ezate to misu ezate veut dire vie na yo pe ezate. Merci petit nanga. Merci pe bonjour bonsoir na balandi nyonso ya chaîne na biso Karine Yamado et je salue en passant et la patronne de la chaîne Karine Yamado kande olobi munene ya nzoto na ye munene pe ya motema na ye ya Karine yo yebi Papa Liwa oyebi ndenge to beta ba bloko pelele lo esala ba makambo nango félicitations na yo félicitations na chaîne donc et bambote belé na batutu bazubiso c'est le tango bozuli biso ya bolandi boa biso na chaîne na biso Karine Yamado. Merci Papa Liwa ozali émission sur makambo ezaka na ba rubrique de star sur makambo le ba rafle bomba le côté to kundola ranyo sur makambo parce que j'ai émission bien à 100% polémique to ki mara na biso polémique mais ba comprendre que ezala na ka bongo Papa Liwa nambi yo elingina bon ba yebi na bango déjà parcours na yo mais na résumé les noms pour nous gagner temps pour nous peut-être abonner à Mado Mutolomba Liboso à comprendre le passé là. Merci beaucoup. D'abord premièrement avec reconnaissance bon séjour à Paris. Bon séjour à Paris à mon président. Bienvenue Tukebana Caleb Kanza. Papa Schengen, Papa Range. Merci papa na osali ebele na vie ya mwana na yo parce que na lobaka ngo mingi butu moyo binde na solaka na yo grâce na yo lelo kenga na zaboye ola kisanga na mokele que je vous présente Moïse Papa Liwa. Merci mon président. Naza infiniment reconnaissant na osali ponanga et na ozo continuer ko sala ponanga. Donc Papa Liwa bandi carrière na ye lokola bato nyonso babandaka parce que ngai na lobaka ngo areza ine je crois Carisse yo poza artiste comédien oyebi bata oyo papa vie na yo banda musala donc bino bozaki na bana mikie na ndenge mabete hein on a bien solo bozaki bana mikie penza donc bana mikie penza donc bazo beto na mutakala na papa na bino na mama donc vous savez que bana mikie biso tezaki déjà ko évoluer à musala et puis na bandengo na école na église parce que na école na salaki parmi ba enfants oyo non seulement comédien intelligent aussi nazaki vraiment intelligent na ko bumbango très intelligent donc jour na zwaka 72% na belaka
papa nanga bakendaka na école balobaka po ani nazwi 52%, même directeur abi na comprendre tenga moko 72%. Donc pour dire que nazalaki mwana moko intelligent, nazalaki préféré na ba poème na l'école, na l'église, ba journée culturelle, ba veillée, nazalaki ko grimater, ba soirée, ba veillée de prière. Donc art pa nanga eza ine, eza ya makila yango esalaki ke nazalaki ko bunda classe to ko combiner parce que to boyaki tout ça la art moko ezalaka eza ya bazoba to combiner ka na classe théâtre na sisi classe nanga na 2005 2006 nazwaki diplôme d'état na ngai, et puis na ba 2008 9 ndinaki ko décrocher titre na ngai ya graduat na université na biso na ISES Kalamu, na soki diplôme ya graduat na ngai. Donc pona ko lobaki ozo solo na mutu oyo mutu ezali onde balobaka na français la tête bien faite. Donc na 2008 papa liwa eko bima meilleur comédien na one man show société moko ya communication ya Congo ekufa pe Tigo ba organisaka bakomaka jeune talent, exprimez-vous. Donc na talent nyonso oza nango yaka ko s'exprimer na domaine nyonso ngana zalaki na côté ya discipline ya one man show. Donc pa yo pina bimaka pa ina beta ka badebu congolais na kimanyanga lelo et soit bat musu mais originaire nango c'est moi debu congolais na kimanyanga aya debu congolais ini par le sort pour l'indépendance. Ah, debout Congolais, ini par le sort pour l'indépendance. Aïe, 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 dressons nos froyailles. Aïe, dressons nos froyailles. C'était moi et pas appelé ko gagner ça kingai. Donc na bimaka meilleur comédien one man show, et à partir de wana tellement membre à jury zalaki bato sinarko le vieux nanga Bob Kabesa, c'était encore le vieux nanga le fait Coxon Kalala. C'était encore qui bah vieux nanga Rock Bokabela Bodo bazalaki on comme membre à jury, et pas bah vieux Julien Kabangu ba découvrir qui talent nangai. Et en 2009 na yiko voyager na voyager ki nakendaki koluka ville ko la butunyoso nakendaki Bangola nakotaki bamboka mo ebele ya Afrique na biso, nakotaki bamboka ebele na Afrique na biso pe tita on ko zonga na ke na Madagascar na ki ba bipai na ki koluka vi ko kolisa pe connaissance pe ya musala na ngai pe itango na zonga ki na 2010 nde na ki ko intégrer groupe Sinark na bokasi ya vie Julien Kabango que je salue en passant notre vice-président du groupe Sinark. Et pas petit na ngai yozo telinga na boyaka Sinark eluka batuluko la bino de na ki Sinark. Et naza parmi ma premier acteur peut-être ceux qui premier deuxième acteur oyo na sali 2 semaines dans l'équipe TV na talent nanga na savoir faire nanga parce que na Sinark ezaki tout fait tout flamme. Mais Sinark place wana ezaki ko sala black te Sinark mo pose ba papa mo ba yeba c'est bazalaka na bango mais bazalaka ko bimate et le ko tolo ba awa succès art et le komakila. Quand je suis venu au sein du groupe Sinark na yaki na kinga na yaki na ki papa liwa o na Sinark ezalati tango na se déchaîner na se débarquer et pas yuapi président Kaleba zaka na bureau deuxième séance na répétition abi non na ko kotika na bureau atena rati bilengezo likana sena 1 2 3 président kita aloba na zo sekisa batu boy abi mukuse moko boy bolukela ngai tango na ye boy abi yom do sekisa batu boy abi président ngai matata tami sekisa biso na matata tami tout le monde azaki fan na ngai ngana ye Sinark batu tout bazalaka de Ansulozolo, de la Duchesse, de Maman Moulopo, de tout le monde bazaki wana, de Makuba Kuba, de
président langa président là je salue Caleb Oumela papa Schengen papa Range Oumela vrai excusez pesa petit makam pas yo na betaka gauche droite Ntangi Mbundu da Sos Liwa Etikala Papa Liwa Zambe Papa au moins on a même pas apparemment même pas tumbola ngande oyo kasukone na sala po to kosona na TV to kosona pe na makofi po kosala jeté à part kosala ki théâtre na yekola pe merci to question ma question dilemme ma question dilemme na biso toujours on sa ba filmer o komara pe filmer bagag aussi et lelo to komi omona bokomi na ba acteur ya bagag na ba acteur ya ba filmer siko acteur ya bagag na acteur ya ba filmer c'est dire comment départager moi acteur musu yega gag acteur musu yeka film non Tommy Kabola kate soki filme ye oko jouer soki pe bagag ye oko jouer neti na kosa yote omoni 20 oyeye eza 20 ya bagag ke ba film parce que auparavant bato banota kana bagag te mais après un certain temps gag eye kozwa supériorité ti lelo ba film eza na se bagag eya likolo makasi ba film eza se bagag parce que ba gag tu sais comment comme film comment ce gag bobi na osenga fo obengisa msusu batelo deux personnes pour msusu mutu moko neti bazui président Charlie Manongi, je vous salue là où vous êtes. Nongi, pardon. Bazui, autrement, vie de loin. Bazui, na papa l'a dit, Sobé, président l'a dit, Sobé. Bati, bon, balou, pour nous, sommes tout mon corps. Oui, pour nous, tout bon, balé, pour nous, gagne. Non. Eza, wana ce que ça, c'est selon choix, ya ye mutongo ya lobi komela ngai. Ah, te na yo moko sikoyo. Nanga moko. Oui. Nanga moko avec respect belé na za nango na président la die somi parce que azo ko encadrer un grand groupe de Boy Fondation. A mutu na ko sani ba blague te. A muninga na ngate. Eza na âge, eza na carrière, eza na domaine bakamunyoso. C'est mon vieux, c'est mon grand. Je ne peux pas. Même il y a Charlie donc Waneza secret nanga. Je ne peux pas les parler ici. Bangomi balé baza ba grand parce que batoba bossa raté et sobé asala succès libo soit vie de loin. Phénomène sobé wana. Asala libo succès yamakasi libo soit vie de loin. Les lotés hein après ba année des filles de loin ekobima. Non phénomène azali ya Charlie pas azali. OK merci. Ah ouais. On va mayele mo bi koto na opano mutu te. Wana eza secret na ngana yebi mutu na kobe. Mais misusu siko fo yebisa biso. Tout aussi Pakaloui na Sudiata. Bon ba bi pona mutu moko intervenir na bagaki. C'est non yo. Baza bango mibale Sundiata na Vinaka. Pour Sundiata déjà wana surtout qui na ko pena na normalité boye aza na ba âge à master Pakaloui à vie Pakaloui ve na Sundiata masana non ouais c'est normal te normal ba so lo banga na bi âge na te ba petit vele ba sa succès ba petit nanga OK ba petit nanga comment na ba tout mike ote ba petit nanga alors ceux qui pona ko pona wana ngana koloba parce que baza ba grands acteurs ou baza la fierté ya Congo na biso ya art na biso donc na ko koza la bilobela na TVT soki ba lobby na pona moko onga na ko pona yo na ko se présenter na tournage nanga je ne peux pas les parler parce que tant ko pona moto na ko leka na TVT na lo bana poni ke ngani je ne peux pas les parler to gagner ba kimsusu oyo bango tsata aussi pas ma soaku namukwata ombale non moni ngai nazolinga omimanga na terrain oyo eza glissante maswaku c'est mon ami mukwata c'est mon ami bango mibale bapesaka makambo c'est vrai maswaku asali succès makasi wana tokobosa nango tokoboya yango te asali succès makasi na ba YouTube kosala blague te
maswa koza parmi ba meilleur comédien ba artiste o batu ba fan bazolela kana ba YouTube Mukwata ba ye sika ezo dépendre Mukwata ye sika zo tala yo po yanga ne ba notre ne ba DVD tu zo ba ye sika faut préciser sika na non ye sika na succès na YouTube peut-être ouais aye succès tout ye moko isa conscient que c'est YouTube le sali ke Mukwata abima asa conscient nango c'est mon ami na bing sene biloko nanga na nie était un bon bosseur je vous jure Mukwata un bon bosseur black qui t'a payé ça comme makambo mais to bossa na kate ba o ba bandaki bon bele siko uswana ba maswa ko wana baza ba bosseur o ba padi makambo donc so na kawana na koloba non na ko na bisa mukolo ba gag revoir revoir de la question dilemme on va la question monter nazwa ka bango mi ça va mbali baza ba meilleur siko tote siko yo moko nanani nanani yo mona na ocho yo na kuba osomona te kata yo moko penza osomona te ata yo moko na ko jouer ngana sana na technique nanga technique de jeu nanga makuba kuba yaza baluba moi je suis mon Congo et bandundu tozata na apport moko te Mukwata muta jouer il va jouer Congo na bandundu na linya ba timu mbali tokobeta na makasi yemo yebi tokobeta na bitana merci on retrouve l'équipe partie dilemme tu comptes la page rose page rose là nakobanda na ko souhaiter moi na moko ya kitoko ya mobali joyeux anniversaire na yo bébé Onyx dit joyeux anniversaire na yo joyeux anniversaire na yo bébé Onyx c'est babi le 1er septembre, c'est anniversaire na yo bébé Onyx. Joyeux anniversaire na yo vraiment. Ba gros bisous na yo. Et puis na bosanité na bébé Blessing Diasonama. Joyeux anniversaire na yo. Babi moi na Maradona azali Lionel Messi. Moi na bati maman Hélène. Babi joyeux anniversaire na moi na moko ya kitoko princesse ya moi oyo. Joyeux anniversaire na bébé Blessing joyeux anniversaire na et puis joyeux anniversaire na Bodas artiste Bodas bon ton côté siko na eloko vraiment émission na biso le loto elaki on te juste à sa côté sur de bandit siko na biso makambo na biso to kana revue sur ça revue de star star oyo alobela mama star o star alobela mama star o mais jusque ba star auto telio au sola na ye ou répondre par rapport ba star auto telio ou répondre bango par rapport à propos na yo et à propos de ba lobaki tout c'est 3 pour ça numéro 1 numéro 2 numéro 3 il faut pour le numéro moko parce que numéro moko oyo pona dès au tala soki misa kombo nani ne siko to beta siko masolo na yo ya relation yo za nango na mutu wana. Bon, je souhaite heureux anniversaire malgré les gars qui déjà mais babi vaut mieux tard que jamais. Bateau babotama les 17 dans les 18 août. Clarisse le Sako no Kabibi. Joyeux anniversaire à toi, yo yebi. Et papa Luabi, papa la yupe bien. Clarisse le Sako, joyeux anniversaire à toi. Et gros bisous à toi. Et je t'aime beaucoup. Un gros bisou à toi. Kabibi le Sako no. Bambo Tebele Clarisse. Et joyeux anniversaire aussi à mon fils. Moi, on a botama le 18 août. Exaucé Nzambi. J'étais sali, mon fils à moi. Donc, le numéro combien? On a poni 3. On poni numéro 3. 3. Ouais. Ok, on attend un combo. Élise. Bon, on te fait 3, puis ça biso photo. Et moi, on a la photo. Ah, la relation de nous, on est Élise. Caresse. Non, non, Luka Makambo. Tu es là, Makambo. Bon, en fait, Ali, Élise Saloumou. Ouais, Élise Saloumou. Au moins, la photo, là. Ouais, elle est belle. Bonne actrice. Ouais. Élise Saloumou, c'est une actrice que j'ai rencontrée une fois. Une fois quand? Une fois. Oui.
Et puis c'était autour d'un film. Autour d'un film. Denamonaye. C'est tout, hein. On ne se pas parler. Hein. S'il vous plaît, Papa Liwa, mettez-moi volume, qui et réclamer volume. Non, dans le lobby que c'est une actrice. Au une fois dans tournage, et puis ce tournage, il y a on ne s'est pas parlé, hein. On a joué seulement même tableau. Même tableau, mais vous n'avez pas parlé, mais vous avez... On ne s'est pas parlé, parce qu'il n'y avait pas parlé. Il n'y avait pas parlé, il n'y avait pas parlé. Vous jouez la même scène. Non, on nous a briefé. Oui. Que Liwa Moïse, ton rôle ici, c'est là. Même une concertation entre vous deux. On ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé, c'était juste seulement... Vous avez des elle était venue comme femme de Caleb, on a joué comme nous, le parent de Caleb, moi et Maman Kalunga. C'est tout, on ne s'est pas parlé. C'est quoi le titre de ce film? Oh, La fille du serpent. La fille du serpent. Moi, c'est Nyoka. Moi, c'est Nyoka. Ouais, c'était ça. Le film au foot bon côté à moi. Comment? Film au foot bon côté à moi. Ah non, je suis étonné par rapport à ça. Parce bon, que Caris ne m'amène pas dans un terrain glissant. Moi, je ne suis pas dans un terrain glissant, je suis clair. Parce que quand tu parles de la fille, je me sens pas bien parce que il a traduit, il a fait traduire. Il a jugé bon de faire traduire mon président à la justice. Donc, quelque part, je n'ai pas aimé. Ce qu'elle avait dit, bon, dans ses propos, elle a dit dans ses propos, ça sera mieux que Glongo Motofa 3, dans ces vidéos par rapport à propos tenus, il y a Madame Élise, par rapport à dossier Oyo Ezoleka entre Yé, le président Caleb et puis le groupe Sinard. Quand on a 100 francs, on a 100 francs. Ata 1 franc à Pessanate. Ceux qui ont preuve, il y a $1000 à Pessanate parce que dans le contrat, ceux qui ont $1000 il y a film. C'est qu'il fallait qu'il contrat il fallait qu'il a signé. Parce que tu veux qu'il y ait les soleils en Zonzingité. Auto sala naka to sunga naka. Na sali na ye film misatu. Et puis na sali yango na lingaka na nga Zonzingité. Na kokaka te lelo na kei, na za fragile. Na kokaka te lelo na tourner lobi na tourner na belaka na kokati. Mais na tourner na ye 3 Zonzing. Na 3 Zonzing wana to beta ki lisolo ya frère na sœur. Na 3 Zonzing. D'abord, dans ma tournage, j'ai dépensé moi-même pour la Golia. La scène a un bon côté. Alors, oh, les ali solo ya, la fille du serpent, les ali solo ya contrat. Alors, comme il y a le lobby, après ça, il y a $1000, c'est que contrat, les ala qui signent. Alors, il y a là qui sa contrat, il y a $1000. Nazo juré au nom de mes enfants. Natikala, depuis la Botama. Non, on a géré la combat. Mais là, aujourd'hui, je jure au nom de mes enfants. Caleb appelle ça 100 francs. Oh. Caleb Plaintier, oui, Star Times. Oui. À quel moment, tout le monde est motivé pour porter Star Times Plainte? C'était quoi est-ce que tu avais vu? Oui, mais maman, on a dit qu'à Caleb, n'a qu'une maman à Star Times. Deuxième question. Au début, je vais filmer spirituel, tu dis mystique, au moins on a mystique, je vais être un peu curieux de savoir, parce que là, ça va chronique culturelle, moi, comédien et tout. Est-ce que dans ta vie réelle, dans ta vie artistique, en fait, c'est le premier film Élise a joué, depuis ma carrière artistique, il y a ma voix spirituelle, il y a ma nyoka. Non, c'est pas exemple Malgosote. Voilà. Na joie code 22. Voilà. Code 22, na joie yango. Na banyoka. Na banyoka. Voilà. Na simba nyoka te. Massimo aza témoin. Rémi aza témoin. Kovodo. Aza wana. Massimo aza li. Na joie code 22. Na bete la bino mali solo muke ya code 22. Nyoka wana ya code 22.
tozalaki na prince na salle na chambre na mama na biso mama na biso Marie-Hélène Lota moto wana ye na nyoka baninga tu bazwaki na nyoka azalaki tranquille ntango ekomi tour na nga na joué na nyoka tomboki code 22 nyoka tomboki aboyi nyoka boyi na simba boya boya wana nobeta no parenthèse à code 22 na simba nyoka te présence nanga et traumatiser nyoka mami Marie-Hélène alobi na nga mais Élise batu nyonso ba jouer na nyoka ba masimo ba simba ba nyoka bandeko tout pour ne pas citer beaucoup de noms ici ba simba nyoka ngana simba nyoka te tant nyoka zoto mboka na telemi liboso nyoka na ebise ke no zala tranquille oto mboka kwani pourquoi zo boya ngana na jouer na yo mukolo nyoka lobite mama zala nzala ngabite pourquoi zaka na nzala na tourna nga Marie-Hélène témoin mamolo na na tournaki na fille du serpent mon frère na tikala ko tourner bongo te na nyoka na gange na nyoka wana asalonja nyoka nenga asala ba fière atikala osala ngode bako luka archive ya code 22 nyoka salonja boy na osala lokola na zo simba ye tina silisa ke tournage na simba nyoka te mais le problème ce n'est pas que simba nyoka ce n'est pas ça le problème naza actrice nako jouer pe na lion nako jouer pe na léopard naza actrice ce n'est pas ça le problème kuna ezana likamute kuna vraiment yango te alors question ndengo tuni ke soki na jouaka na nyoka te en tout cas na joie na nyoka mais modèle on a joué na la race la fille du serpent te na mona joie bongo te on a la fille du serpent dès on jouait tellement ma casse nyoka on a moi à côté mystique non problème est ça na lobby après avoir joué après l'équipe Mikolo na belaki na zalaki na ba pression na komi komona biloko ya mabe donc je n'accuse personne par rapport à nyoka naza ko accuser musite naza ko expliquer fait donc c'est juste ça donc voilà la question de base tolérance voilà parce que ceux qui t'ont sangani awa ils ont pas nyoka te non moi j'ai dans touché côté ya non il y a mon gars il fait la ligne parce que eza mutu comprenaka deux fois c'est ça il y a mon azoloba ceux qui les lo prince yi evandi boye koza makamna mina ko sala boye ko vanda ko yoka na ce n'est pas pour la nyoka Nasima nyoka na code 22, Nasima nyoka na code 43, Nasima nyoka, donc ça ce n'est pas un problème. Toza on a contrat na caché. Voilà, la deuxième question. N'a répété à oui, c'est ça. Non. Mais n'a pas encore Allô? Voilà. Ma question est celle-ci. Question la Rézaboué. Élise a porté Star Times plainte, mais Caleb a eu dans les réseaux sociaux, alors c'est plainte que Élise a porté plainte. Il y a un lobaboué. Au tourner film, de et Sili. Et l'autre, on est motivé pour que nous portions Star Times plainte pour que et le Star Times et comme Caleb a ses amateurs mouton yo tournage na afundi président Caleb te mais il a apporté il a apporté ne bouquet wana Caris na bengo disu disu pena lisu problème est ça nini la personne qui a écrit ces films c'est pas Oya Tangiwana c'est la personne le président mon président Caleb tant le président a salaka casting na ye a salaka casting te po oza kitoko ko le kabato nyonso parce que na sinar que na biso nous avons de belles filles
de belles filles, ça ne disconvient pas. Incarné aussi, c'est ça. Ah non, non, non. Aleki Belinda n'a pas joué. Aleki Sarah Marcel a pas joué. Aleki, non, il y a un commissaire yo Caris. Aleki, ma fille, n'a pas snark na kito côté ton a joué pété. Mais président a dit non. Na fou la pata batunanga libanda. Na fou la paix ata yoka nanu. Et je vous dis que la fille et président Caleb, parce qu'il y a une relation, il y a bien état que petite sœur et grand frère. La fille, petit nanga, il y a kanano, kumbela idéologie parce que au bungi pe mingi na TV, zongela masolo. Président Azuyo, basolo linenge basolo la na close. Ba close na bon basala qui pona à jouer film. À jouer film na ye, président Caleb nanga tukebana. Papa Schengen, vieux Schengen a fouli les qui n'aille Élise. Mais Élise n'est pas folle pour traduire ma camona justice. Ba close au basalaki. Si c'était Azalaki, moi na moko malam. Et tant que petite sœur ya vie naie, aye pembe na vie na ngai tela makamu boye l'équipe na sepeli tetos bongisa ba bongisi et sili sans que internet eyeba sans que batuba yeba likambo. Merci. Tango et comme na niveau ya internet, c'est que directement le biso ki muta fundi yo na l'état c'est que alingi yo te. Yo lobi ke fala ya ba sola ba mi balé. Il fait pas sola entre yena ve na ye ba bonisa tout. Soki peut-être elle bazaki na moi a paté bazaki na ba dire faut ba sala. Na baki na yo mutu oyo rubrique lelo osola na ngati osola na ye moko. Blongo ma mutu fa 3 balancer nga sous place mon oka ki ke par côté oyo Elise lobaki azo ki temps Amérique osola na président Caleb mais après ça qui est vraiment opportunité wana te. Tout ça en tout temps. Film, c'est ça ma question. Ok, là qui n'a start time dingue, moi qui n'est pas start time, moi qui a bail, ça n'a pas ça n'a pas. Voilà. Ngai nazo bete bino na bisolo ngo. La question oyo. Eloko nini donc question eza pas zali eloko nini motiva ki ngai. Voilà. Na pour start time. Voilà. Voilà. Ngai nayeba ki lisolo start time. Ndenge babandaki ne basilisaki en tout cas nayebaki yango te. Ngai nayebi kaka contrat nanga oyo tosignaka te depuis nazela ba intercesseur ti bayaka na bango pete natikala mpe kobenga président Caleb te mpona loba na ye ke président depuis bato ntango kaka namoni ke komi intercession nga naloba makambo mosusu natikaki nanga nalobi bon nabakisa na ngai yango navanda problème eza te toza bandeko. Le jour à penser que nous allons avoir un bon contrat et moi si mon boye, à couper ça, il n'y a pas de problème. La pas d'appel. Kaka Mukolomoko, tous se réabonnés na StarTime. Bazo yelanga ilunginanga. Ba yelinga ilunginanga. Donc, tu vas quitter le bala ba preuve. Tout à l'heure, on peut s'en aller. Na dépliant StarTime. Voilà. Nous avons fait la solo ya StarTime. Donc, Nami Kouti, la fille du serpent, moi, je suis Azana, moi, elongi ya muke, akata suki, elongi nanga, na flyer ya StarTime. Les émêlés, les éminés, les amitiés, tu es juste. Non, oui, tout le monde peut voir, il n'y a pas de souci. Nous tenions c'est beaucoup filmer, beaucoup zoomer, il n'y a pas de problème. Mais elles ont allé avant. Donc voilà. Nami Kouti, na StarTime. Oh, na combien on est nini? Na combien na StarTime nini? Na zote kana 52 chaînes d'Afrique, na bouquet basique. 52 chaînes d'Afrique. Dans 4 pays d'Afrique, 52 chaînes de 52 pays d'Afrique. Oh, on a mis Kouti dans 4, c'est un bouquet basique. Peut-être c'est la blague. Na Zoom tout Kalangawa, na Kenaba, shop nyonso. Nathalie, Namoni, Nami Kouti partout. Oh, c'est que le président Caleb. Ou bien zanani parce que photo oyo yango te mutu na tourner nango na tourner na photo oyo te photo oyo eza photo nanga ya Facebook na page officielle nanga
parce que nga te mutu na géraka page officielle na nga nga iti eza na mutu agéraka mutu apibliaka mutu boye na boye ndenge ezalaka na bengi mutu apibliaka mutu agéraka page officielle na nga manager na ngai ntango nga nazobenga manager na nga ese manager nde azoyebisa nga beno nga kutu nazokamuka parce que wana manager na nga aza na États-Unis naza awa na dépliant ya StarTime oyo bato bauti nango bapays d'Afrique bazoya kolakisa nga bi yango mutu no oyo alingi bafilmaki ndoki nga nakanisi kutu sikoyo tala message naye kokuta message ayebisa nga akomeli nga mais comment yo kosigner contrat na société ya monene sans koloba na nga atanki manager non c'est impossible nga kutu na bengi yo mpona expliquer yo mpona tangaki bamessage te nazaka pena kilo na otanga bamessage naye kotala nga oui okomelaki nga depuis esalemaki ndenge ntango nga namoni olanda nga très bien ntango namoni bongo ke naza mpenza partout nalandi eza chaîne na biso ya Congo nalingaka yango mingi edifizaka mpe mingi na émission derrière les masques biwan namoni ndeko na nga Dauphin Mbulamatari na baémission na ye nyonso nga naza wana ya monene naleka boye ya monene nga bi o eza sérieux nabenga président Caleb parce que toza eloko nini motikaki nabengi président Caleb benga ye ayambanga te tango ayambinga te nasaleli ye message c'est pas la peine parce que le message là de l'accès après voilà message à nous c'est pas aussi normal mais comme de près il faut qu'à tout ça na komeli ayambanga te journée mobimba ezalaka mardi on azalaki na programme ya bato na nga o bazokoma parce que ezanga te mona okoma film na bengi ayambanga te ekomi na 21h manager na nga pesinga makanisa lobi non kanga photo na flyer oyo na dépliant oyo tindela ye tuna ye na mikuti awa ndenge nini parce que depuis na bandi kobenga yo depuis tongo na ba 3 numéros na tous les 3 numéros na ye depuis babandi kobenga yo ozoyambanga te natindi message tango kaka natindi message na 22h wana mbala moko président Caleb arapelenga oh elle eza masolo ka tokosolola yo oza wapi monsieur le président nabandi obengo depuis kala nazomi pena normal président nabandi obengo depuis kala orépondre nga te depuis ntongo sikoyo ozoloba eza masolo tokosolola oza wapi kasi oza wapi na yanga bi te nga oyebi nga ero nazala libanda te lobi na ntongo président Caleb abengi nga oza wapi nayebisi ye tosala rendez-vous parce que là jeu de makambo mosusu osala te kokutana na président Caleb aye na bureau na nga place au bureau na nga ezala awa aye nayebisi ye nalobaki te nazwapi yango ezongi selo obimisela nga s'il te plaît nayebisi ye nalobi eloko te nayebisi ye ka président Caleb nakutami awa ndenge na ye apesi nga réponse nalobi est-ce que tokoki kosolola parce que contrat na ngai ya liboso ofuti nga ata 100 francs te tosigne mpe contrat te oyebisaki nga toza na badule ya minene mpo tokosala biso mibale mpo tolingi totransforme biso mibale Congo na Novelas mais nazozela contrat papa nazwi nanu ya liboso te eza mpe na mamessage alobi yango kaya asaki fort akutana président Caleb babengi écoute mosu ya na téléphone te Caris tozala bato Caleb tokeba na kanza aza n'importe qui te Caleb tokeba na kanza un grand monsieur respectueuse makasi respectueux na mboka oyo pekuti modèle et surtout pour nanga Caleb ba modèle soki totangi na Congo awa 2-3 groupes grands groupes ou 3 grands leaders président Caleb aza dedans bongo to lobité ba déjà
Caleb a une famille. Lelo yo tango ke Paris na ni mama na bango ayambiye mama boti mama na biso bambo debele bana na ye bayambiye pour dire que Caleb aza père de famille, aza yaya ya batu, aza leki ya batu, aza ndeko ya batu. Donc il faudra minimum de respect pour la personne. Car aza kosa la fierté non seulement ya ye moko ya famille na été mais asa la fierté ya République démocratique du Congo, fierté même ya Afrique na biso. Donc asa mutu o il faut to respecter ye. Ce que to lingi to loba makambo, to leka na kambingi te. Asali o asali alakisi force pe makasi ya kimumwana mobali. Ngai pembeni na ye na zui ba expérience ebele na vie. Lelo soki to komi pe boye lelo na vie, c'est grâce à moi na mobali wana. Caleb aza ko encadrer plus de 200 et quelques personnes na groupe na ye. Ba responsable batu bazo bala na groupe na ye, sinar ko toza au moins na plus de 30 quelques de mabala. Et ça les mi kalapete biso ba oyo to ko bala. Et ça grâce ya mwana mobali oyo. Minimum de respect pour na tata oyo. Ngai na ko sala nga pasi pona ko yoka batu ba n'importe quoi sur ye. Parce que eza likambo moko oyo nga na koloba la fille akoki komema yango na ba niveau wana te. Mais Dieu est grand. Lokola nzamba kotela kaka ba ye. Tout monde ndenge zo kende tozaki na dernière séance na biso awa. Makambo zo kende nango bien. Et je sais que la victoire est de notre côté. Nga za Karisi dit ce mission no soma makambo. Nga za la nga te ke o fanatique mutu moko boye o contre mutu mobe non. Elise azali actrice comédienne au pasali fierté na film au tiko sala, ma film ya président Caleb Toukebane. Président Caleb Toukebane c'est un papa, c'est un leader, un grand. Oh, biso tout le to aspira un jour peut-être ça lokola yi. Mais tout le monde est loko moko boye bimi na kombo na yi. Na place que to fan na to lo bela to lo babuzo ba non. Et par rapport ya respect, par rapport ya musala d'ontologie. Ya musala oyo et permettre ngaike na loba buzoba pour ou contre ya personnage ya président Caleb Toukebane to ya personnage ya maman Elise. C'est pour cela que na yambi une émission pour yo zaki muto saki film on yebi ngo mieux que nga na zuna ba propos tenu ya madame o salaki na point de presse na ye na ti yango comme bosolo la. Donc yone muto au clairci biso papa e mo o ya lobaki. Surtout to ke lo mo ya bongo. Est-ce que Elise question na retourna wana? Est-ce que Elise na ki ye moko boye azan na problème tout pour qu'elle kanane kaka na média a lobeli makambo to apporter apporter plainte sur ça dans les pas makaka boy. Est-ce que ça le comment volter na sewana pour soigner qui tie ngo seli ça la bon balobi boy ce qui mona so so vimi na nzongo c'est que maman na ye azana se et ça la biloko mosusu ezalaka ba intoxiqué yo sala boy zongi sa muto asima na yo metango ko yindela yo babendani so genre film on zele ndeni bo bengane ngando jouer blog wa YouTube boy to boye be ke film wana e kota na buke wana boya ki pena bo sinsa ba mutu na mutu asolola ki na ndenge ngana solola na president na ndenge na ngaki mama Teresa les mama Pechanga Irsil les mama Sila de Bobo Manoka de talas ko batu wana tu hein de Pierrot Ndombasi Omar. Il y avait des gens, tout le monde, tous les grands des Mpakaloui, des Sundiata, des villes de loin. Tous ces grands mondes, il y a Nzonzingu, wana bazalaka. Nani Funda, Nani Loba. M. sous président Caleb a solari bien na ba non. Ndenga solola ki na biso nyoso bango nyoso wana ndenge pe solola kana yela mama Elise. Donc pour dire que eloko nyoso to keneke nango malembe to za batu. Nous n'avons pas des millions, nous gagnons pas des millions dans Moussalango. Il faut toi peser quand même peu ba température biso mo. So pourquoi suma kamuza elaki ya mama Elise na président Caleb Toukebane. Allez. Presque batu nyoso tout côté yango et puis de côté on ndenge mo. Il faut la fille, il faut tokota yango parce que moi de sala ka banzozi ki oyo mutu moko ta zo caché ya au-delà ya $300
eza na bato ebele oyo bazofinganga na kabila bango bambongo me bafingi ngai tosukaka na ba 200 250 150 150 ozo comprendre ngai ntango yo oexige na justice ke fo badédommage nga olela soki ya 3 millions de dollars eza film ya baaméricain te eza film ya banani te baoccidentaux te to banigérien te peut-être 500 000 dollars Congo ye moko ayebi réalité ya Congo yango moto yango ozosenga bakashe wana tozala mpe quand même ta motema malamu yango ata baavoka yango bakoteli yo ata baamana yango bakoteli yo bazala mpe motema malamu wana pourkui komema makambo likolo modele wana solola mais papa liwa toki na ochite côté ya rubrique oyo mais komona par rapport ya relation ya Élise na président Caleb oh non selon Élise ndeko loba ve na ye pena abenga c'est son vieux c'est son papa c'est son président ya koya na eloko wana ya mwana lobi c'est pas lui c'est pas lui non c'est pas lui azalaki intoxiqué azalaki kotindama na batu moi je ne sais pas batu batindi esala boye ezongisa boye mais ezalaki volonté na yete et puis le cordon junior je vous salue bah, gros bisous cordon mo ya maele cordon junior kombuzo aigle royal bébé na yesko na pesi pe mbote na minio charisme la rock ok nickel président cordon aki na bureau ntemeke pression de kaki mingi kola ki na bureau na ye bon konga na ligne on roloba te gloire moto fa 3 gloire moto fa 3 on travaille ensemble c'est là ngali sous maloba wana ya maloba oyoyo madame Élise alobaki par rapport ya visite oyo à recevoir qui ya aigle royal na bureau na ye le cordon ya Sinark tout là. Pourquoi vous avez makamule wana? Okomela nini? Oh non, mais la maille na sonné na yeli ma. Tobandi ko solo la vie. Ah, elle situation na nous en nini? Ça taille yo toujours comprendre était net. Na expliquer cordon il sera 10 000 $ par mois. Cordon nani? Junior. Alobi nanga 10 000 $ par tournage. Ah, maintenant il y a solo na tête. Là il y a oh, exact bongo. Ngabi, ok. Est-ce que vous pouvez solo le la présent Caleb te pona et le bongo parce que même na bureau na plus ko ezali. Alors c'est bon, nazo que le solo la présent Caleb. Nalobi apesa na nga mbongo na nga, caché na nga. Ofuta na ta s'enfanter et puis a expliquer vous. Papa, maman na nga bandeko na nga basi na mibali. Na zela cordon junior quand ndenge bakendaka na intercession ba yakati. Azongate. Merci Glomon Moutoufa. Ah, le bientôt travailler puis na kitoko. Yo qui est, bokenaki kuna akenaki mais qui na papier moko boye. Donc papier on ezaki na ngotanga ni nto pola otanga de na papier ya bouquet wana. Ta papier bouquet ba signer contrat d'une manière elo mombo signer ya bongo kaka. Ça na comprendre. Ba signer contrat nani? Yé la fille a signé contrat pour maman Élise. Mais quand on a signé acte, ils ont bouquet wana. Ba ko signer contrat na ye. Oui, c'est a signé contrat papa ya. Parce que ba yo kana kinde nini? Ba ko signer. Ah, mais contrat o ba ye la ki eza o ya ya bouquet wana on tshoko lo ba ke. Gordon a ye la ki caché moni en tête ou caché ya eloko. Caché ya papier wana ba ki ya contrat eza ya bouquet. Ya nini wana ke non bakenango et maman Élise akenango trop vite. Il fallait pas que nango trop vite et akili kambo ya ona zoloba. On se met tabo Kosolola filmé. Kosolola ezali eleki koloba. Monde to solo no boye. Pet okoye ba vrai kati nanga. Na kosolola na yo. Mais ceux qui tozo solola te moyen oyeba posa nanga et pas na yo ezate. Moi penga na ba posa na pa na yo ezate donc eza likambo ko solo la et qui est déjà en justice donc tika l'état akata makambo donc je crois
totikeli justice charge nango ye moko ayebi ndenge azomema biso pe et je crois que victoire ezokende déjà malamu donc il jamais aussi ça tribu de star na biso sans pourtant ya kolobela par rapport ya voyage ya président Caleb a voyagé pour azonga so continuer dossier to amoni ke yindi akei président Caleb bato babosana te président Caleb azali para français Aza résident français. Non, je sais. Président Caleb, presque toute sa famille vit en Europe. Tous les qui si moment ya ba corona oyo, moment ba confinement oyo, amanka ki famille na ye makasi. Bana na ye baza na poto. Famille na ye maman na ye bandeko na ye baza na poto. Lokola ba fongoli ba déconfiné biso en état d'urgence ya mokonza mboka ya Fachiti Sekedi Mulumba. Papa Béton, le vieux Béton, Mfumo Béton, il y a Fachi, a déconfiné, a été, tu connais que le compte la banane nangai, a qui m'y connaît ma capote, a Koya, procès anti le 21 si je ne me trompe pas, a Koya avant le 21 pour ma procès et continuer. Merci. Gloire à Motifa 3, moi, de question à répondre à vrai ou faux, mais répondre à vrai ou faux, et ça, moi, pour changer. Ils ont moins pour changer. Je ne sais pas si c'est faux. Nous sommes sur le téléphone. Nous sommes sur le téléphone. Comment on a pas pu sur le téléphone. Je ne sais pas si c'est faux. Bah, il y a un téléphone. Bon. Tu peux ça photo mon corps au tanga. Na tanga tu no tala. Tu as photo, mais photo on a écrit au tanga. Makamba na kati. Mutoto komelinga. Yo siko au répondre biso par rapport à Babiloko. On a monté fois 3 ça biso repris à vrai ou faux. Bon, vrai ou faux la changeant en forme dans autant à sous-souté. Yemoko mtuyambi papa liwa simba téléphone. Autant y question au batindelio depuis au répondre si par oui ou par non. Après la souka au tieboye. Autant une question sous capé ou répondre biso. Vrai ou faux, aux alakana moi si na poto. Ok. Bien. Merci bien. Ah Seigneur. Vrai. Ok. Moi si na yo. Kombo na ye nani pe azalaka wapi na bombi na bombi esuki wana ti oui na suki wana pona faut respecter pe mutwa na cadre respect parce que aza mutu il faut na respecter pe aza na famille. Et monsieur Batuka Bakotala, parfois ma famille Bakotala, ils appellent bien parce que peut-être nous tobala nité. Pour un respect, autant un combat, moi na batu na famille batu. C'est pas, ils ont mal à monter. Ils ont respecté, n'a on manqué directement famille naie, n'a manqué payer moi quand même directement n'a pas parents naie respect. Donc pendant qu'on batte la dignité naie, pe dignité nangai, je ne peux pas citer le nom ou les pays, la personne se trouve. Merci. Merci. Maman tu remets souka ya émission na biso bo tso na réponse to telibinyo boli ba ribolinga kaya star le bina star oyo le beliango omoni caresse oyambi zo baté na plateau na yo oyambi la personne au balobaka na français la tête est bien faite papa émission oyo non leki mon ndeni caresse dit sous petit na ngai vraiment félicitations na musala na yo na émission na yo parce que na leki nde na za bonne émission na expliquer que pe oye ba ki pe place wana donc félicitations d'abord donc émission boy ça va leki na ngai kende liboso salaka musala malamu nzamba ko pambola yo na pesi mwasi libanda mboka na biso mbote mwasi na ngai alibanda mboka na biso parce que libanda mboka le bika poto te na rectifier na rectifier place wana libanda mboka na biso le bika te ke poto donc na pesi mwasi na ngai azaka libanda mboka na biso mbote bele ayebi
alinganga azana France ngana sepelaka ndenge azalaka ndenge mpe alingelaka tinabi oyo aza na Brazza oyo aza na poto na oyo aza na France oyo aza na Suisse oyo aza nini mpo bazala lese na oyo aza na papa mwasi na nga nakotanga otanga enoki efuiti oyo bika mingi te papa liwa linga bala ya solo noki efuiti osisi là c'est dans la partie d'hiver nakobala ya solo mama mayanga nya yebi place nazolobela eza makambo eya na kaka les on dit to za solo edouche mavungo la haute facture mama mayanga yo ni makima ngai yo yebi oyebi kaka na kalaté quoi kalaté et puis Julia Zala Bitaba Kalonji, je vous salue quoi. Vous répondez à la Nini. Je pose une question. Papa, n'a pas une invitation. Ceux qui n'ont commis, ceux qui n'ont pas ligné na balle, ils ont petit nanga, ils ont bien moza presse beaucoup plus. Et puis bananga star Congo vient gauche droite inébranlable les vient tsunga. Papa liwa mwana popé mukolo bota ba chéri nzunga mwa famille abali bananga. Mais ça on le kutambo bon mon réseau de mananga mais non comme non prêté. Bongo ndeba lobaki il n'est pas beau que l'homme soit seul. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bible est un bakosate na kozala pe ngambo ko te funa mbala de loin nyingi poigne hein loin nyingi poigne partie d'hiver aussi si partie d'hiver loin nyingi poigne ngiri nyongi na longa poigne bo pona yo na longa poigne tina tout une question oh papa ok so que bagazo te makasi ko to répondre bo pété makambo na yoka petit makambo na betela mutu moko na Burkina Faso kambo na beta mutu moko na Burkina Faso omoni siko to bani to bana beta aussi sabi mo beta ça ati na beta mutu moko na Burkina Faso Kenya Tanzanie kabo na risque bo mo beta kana ba question boye kaka na papa zo téléphone na yo ba question esili donc c'est ça loin ni quoi ni papa liwa wando ke te no to nani Karine Yamado si matériel béton otindi petio po aya kutuna kama biloko na pesi mbote na vie nanga Gijo Sar Mankengele mwana Montando Munderi mobala mama Anifa Ilunga la Katangese na pesi mbote na vie nangai Sebokai le grand Zimbwanka mobala mama Rosaline Mwambui badi banga vie olakinga olobike il faut salanga makamunanga vie wa vie nanga oyo yebi na pesi mbote na Italie na zalaka na mutu moko na Italie bakufi na corona mais ye aza vivante elle s'appelle qui Dorian Feza J3 na Italie moi c'est pembe moi c'est Kano na Angola na zalaka na mutu moko elle s'appelle Edwige Mavungu la haute facture Vungule moninga ya Sarah Kanza mama mayanga ni mobile ya bato Maître Trao Drago Bambote Bele Julia Zala Bitaba Kalonji na Bundesliga na Allemagne Bambote Bele na bosani pete na Maastricht na Hollande na pesi mbote bongo Esther Rodriguez na Villa Maastricht na pesi mbote na Hollande Pays-Bas na Bambote Bele na bosani pete joyeux anniversaire à toi Air Love bébé mignonne à Belgique je te salue joyeux anniversaire à toi plein de bonnes choses actualité na yo actualité na ngai naza sur YouTube presque chaque jour na ba émission na ba gag na ba film batu pe ba pesanga confiance nde batu bazo pesanga confiance nazo komelaka bango ba gag ba film na ba chaîne na bango YouTube olingi papa liwo asalelo ba film ba gag na ba chaîne ba YouTube parce que na yebi ko koma j'ai une très belle écriture na yebi ko koma na yebi ko réaliser na yebi ko sala scénario mise en scène vous contactez papa liwa na WhatsApp nanga plus 243 89 164 99 31 plus 243 89 164 99 31 numéro na ya WhatsApp nanga yango wana merci na chaîne na biso Karine Yamado et la patronne aussi
Karine Yamado, la fille en taille à béton, on appelle son botte, et puis Caresse Dissou, et puis notre caméraman, réalisateur, Gloire Ngoma. Bien sûr, Bakongo, Tombe. Motofa 3, Motofa 3, ça veut dire qu'il y a mon caméraman, moteur. Donc, il est aussi mignon, hein. Il est aussi mignon. Mignon garçon. Et puis, on a petit petit dans beauté. Depuis que la Dongolanga a fini la mi. Et puis, on a merdi. Comment on a dit? Bodas Tuede. Bodas Tuede. L'artiste est Bodas. L'artiste est Bodas Tuede. Na moni petit nangai. Rico Dissou. On a petite famille, petit palais, bambote belé. Petit. Ben déjà moi 4 billets on a. Na mona ko déjà na beaucoup. En tout cas, on bote belé. Et puis, na pesi mbote belé na et bon séjour à mon président bienvenue to Kebana Caleb à Paris. Papa na Believe Royal Brian à Paris. Bon séjour à toi mon président. Papa Schengen, Papa Range. C'est bon. Bienvenue to Kebana Caleb. Famille. Ce que l'on na famille faut que ne musika na famille ngiringiri naza natif na bota mi na koli na ngiringiri vana kana ngiringiri pour répondre na vous qui passe ozalaka kwa mbruyenga na linga kabongo te na beta mutu moko boye na Kenya na ko beta yo et puis ndenge na ko beta lo na longoli bilamba o na kela ta pembe na baganda ba chaussettes ngande so pembe po na beti yo na tachete. Je souhaite bon séjour à Paris à mon président bienvenue to Kebana Caleb Kanza, Papa Schengen, Papa Range, Papa de Believe Royal et Brian. Merci. Bon séjour à Paris mon président. Je t'aime beaucoup. C'est grâce à toi que Lelo Bukili est découvrir Papa Liwa. Ngiringiri ezali mabele nanga, ngiringiri ezali oyo salinga lelo. Ezaka lokolo longwe ndako ba parents. OK ko fouter là. Donc pour répondre nanga bolela qui passe en OK ndaki nanga mabe. Moni alire bano ki nanga ndenge alire pepe kala betela ka polemu kendi. Alire oyo Koffi Olomide abeta ka Papi Mboma. Alire onga na betela ka mutu moko na kendi. Ça na monte pour rêver bino ingende. Ingende. Ça te pour ba rêver bino ingende. Ingende wapi susu. Eza balabala. Oui, eza balabala. Ya balabala fana na Bondo. Oui, nyati otu pembeni. Bondo. Ya Bondo Bambili Nyangara Ingende. Est-ce que ça l'est? Prêtre ina como fanda wana. Obi? Prêtre ina fanda. Oyebi pe tu na prêtre. Mutambongo. Ah moni boge, bino mo boge se lo rango. Mutambongo nina mo fanda wana na kitu. Te, waki prêtre. Obi so mutambongo. Ah nani? Ah? Asana. Yo oyebi kunde. Na ibi balabala ingende banda na 24 tina elenge. Tuna ngon bien tu bo wanga ne ka tuna ngon bien tu so wanga na kaka. Mais wa ko se bo te. Asana ni kasi. To mo na bino pe kuna. Asana ni. Merci, on est à la fin de notre émission. Ingende, etingi ngana suspense. C'est la fin déjà. Ingende, oyebi no ingende. Vous ça rassemble. Na vana na ingende. Sombo na mono kuna. Bon, na ebika ke na ingende, batu bavanda kuna ezali président Ali Mampuya avana na ingende. Ah. C'est yana ke ingende. Na président Ali Mampuya, mon président. Oyebi mambalo. Major Bisadidi. Ah, OK. Avana na ingende. Nani so tangela natanga sunani na ingende. Naseke banda sengi na bango. Bo ingende bandile afenenge bandile e banda kala. Ba basala afeni kala. Yo bi ingende to fana wona président Ali Mampuya. Na Major Bisadidi. To teli pe bato ba simba ki penda na monde nzonzingi zaki Major Bisadidi scénariste zaki Major zaki Ali Mampuya. Je te salue na bano ke ingende na ke pa fie na ngato sololi ato soki ko lia pe to lie vie na nga chantier wapi Ali Mampuya je te salue. Ah, yo le on a nenga nini te. Nenga veni na nenga veni normal. Ah, OK, faut expliquer votre c'est bon monsieur Nasuka. Ouais, c'est ça c'est l'ambiance l'ambiance de notre émission. Te nenga pina ba so ça so na tuni na ki pa bisa yo mo ke ingende trop on ki mengi wanyo. Na clair, na bomba na te. Mais no wakati so ani clair. Bato ingende. Carisse alobi ayebi bino pe amoni bino. Oh, nga sina nga muna yi bon te ya de lobi ndene pona yo. Natangelo bato ingende? Oui, vas-y. Moyibi. Merci.
nyonso makambo ezalaka bozaka émission ebandaka na moi ekota mwa okanda papa liwa soki napisaki mwa kanda na tout à l'heure na notre émission veuillez m'excuser yango mpe nanga na rectifie mokie bato nyonso oyo balandi ngai oyo bamonaki na lese bango na baréponse na nga balimbisa nga oyo bamoni mpeke basepelaki na ngai balobaka merci Seigneur, merci président Caleb et merci l'artiste Papa Liwa aussi. Donc bato basabone kaka bo continuer ko s'abonner toujours na chaîne na biso Karine Yamado bo s'abonner eza chaîne oyo ya mwana mwasi oyo alobi na boyi nanga na sengaka na boyi na ngai babenga nga soki nani na sale loko nanga ekotela ngata na fils qu'un petit rien na vivre ngai na libota nanga Karine Yamado. Je te salue ma petite sœur, je te salue. Merci on a kolanda ezalaki Papa Liwa yanga nebe na kombo ya Moïse parce que azapina ya nanga ba moni to kola. Vous avez baninga na petite sœur là. Oui, na Diane. Diane Tsanzambi donc la chance de l'Éternel Diane Tsanzambi mbote na yo petite sœur propre ya Moïse Papa Liwa. Oui, vous pouvez aller. Merci vraiment à tous ceux qui étaient en colonne d'émission sur ma caméra. Bon, vraiment, les gens qui m'entendent, nous sommes en côté, mais les lots, ils côté. Beaucoup consommer en haut, bolanda, beaucoup commenter. Parce que qui m'a dit beaucoup ezalaki, beaucoup me la caresse dit en privé ou soit dans commentaire, n'a qu'au bonissa. Donc merci vraiment à tous ceux qui étaient en colonne. Karine Yamado, si vous s'abonner massivement. Maintenant le banayo, chroniqueur et chroniqueuse. Tout me un peu côté moi. Meka kotama naluka na linga les oyate tataka na français tout ça moi perfectionnisme na musala on dit un peu ba professionnel parce que quand je reçois un invité na plateau na yo soka zolo ba azo finga mutu pardon ko appuyer mutu anate soka finga mutu ko appuyer été ce que soka appuyer c'est que boyo kanaki comment on a personnalité ya Ali Mampuya na TV oyambi mutu azo finga yo peut être présent ozoyo kapo ozo sika eba ki eza professionnalité toyebi ke blo wa msu botangela ngote toyebi bosala ngana ki courager oui yana on point miti mais au moins botata pour ngana lobaka na ngai et yo eloko bandi za makasi to ki nanti na suka kasi diso maloba yaye Blanc moto fa 3 appelle merci so mon émission oyo et c'est ça qui bignon pesa merci na kolo c'est ça qui biso pema et puis pesa merci na gloire ngoma moto fa 3 zaki na derrière caméra azaki wana réalisation pe na montage et puis pourquoi pas na Karine Yamado TV merci na yo pour cette biso chaîne na Karine Yamado TV merci maman Karine et puis Karine na zaki wa pour présenter bino émission oyo nyoso makambo yo ça une année le 16 septembre botindela nga ba botinda ba vidéo na bino ba onyo so na nyoso makambu na ko ko tsango na ko tsango bokotala to kutena mikolo ekoya bye merci.